avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues des grands qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai masolona de Pité tokomi le 14 octobre 2022 Congo na biso ezana kati ya matanga parce que nous avons perdu une grande figure, un grand monsieur Verkis auti kotika biso masolo masolona de Pité za prorogation lobby il y a état de siège contre la volonté à quelques députés dans l'Assemblée nationale. Masolo na de Pité. Masolo na de Pité bande konangai eza la situation sécuritaire dans notre pays na ba relation na baninga. Masolo. Eza na ba question na koloba mususu na tika kibino na ebisa kibino botinda ba vidéo bino bokoloba ibele lelo ngana koloba muke. Na lingi tobeta mwa lisolo bande konanga ndenge tokutanaka ndenge tosololaka. La question à prorogation à état de siège ezali ko poser problème. Quelques-uns de nos collègues bazo estimer que to proroger mingi to komi na 34e fois ya prorogation. Par conséquent totika yango mususu balobi elakisi ba limite parce que babomaki mutu moko likolo ya taxe na Goma totika yango. Misusu balobi c'est de l'irresponsabilité tokotika te. Quelle est notre position? Voilà ce que je pense bande konanga. État de siège salemaka na yoki même ba collègue mususu balobi les médecins qui a prescrit il faut à prescrire l'issous. Mais j'ai compris qu'il y a un problème. Les fonctionnements des institutions complémentaristes. Tant que tozo chef de l'État que yemo ye ne médecin a koma kisi. Comme ça le kola kisi a liboso ça le côté a koma kisi mususu. Non, s'il fallait aller dans le sens correct de la Constitution. Et kokati kozala que y a un médecin directeur. Parce que la Constitution est aux. Mais moi je pose seulement une question. Et là quand on senga, ils ont changer les animateurs ou bien commettre fin. Soit qui te mettre fin. Banan siko bako kamba parti wana ya est. Ezaka ba même militaire wana te. Bako longola gouverneur militaire, balongoli gouverneur militaire, a commis commandant opération. Parce que bako benga bato mouvement citoyen te baya comme manduki. Bako ya ko benga ba député te baya comme manduki. Bako benga ba ministre te baya comme manduki. Ce sont les mêmes militaires qui vont continuer. On parle de la requalification de l'état de siège. Mais il faut table ronde de Salema dans le mois de novembre au Zoya. C'est la volonté. Mais qu'est-ce qu'on va dire dans la table ronde? Oh, les élus, il y a Est, qu'est-ce que j'ai dit? Les élus, il y a Nord Kivu, il y a Ituri, Baloba qui est chef de l'État. Retenez, l'état de siège a été décidé par les chefs de l'État sur demande à élite. Quel est l'autre mécanisme constitutionnel que nous allons utiliser? Il y a un problème. L'autre fois, quand j'étais encore aux États-Unis, je vous ai parlé de ce qui se passe au SADC. Qui vont là-bas, dans la rencontre? Est-ce que les abatu ont une qualité ou bien batu missus? Est-ce que le ministre de la Défense à Kendaka assister à un débat sur la question sécuritaire? Est-ce que le commandant des opérations à Kendaka qui représente la RDC Awambangu ya kokende Mozambique
Mais beaucoup qui sont Mozambique, bon, il y a un problème aussi, aussi. On disponibilise les gens. On disponibilise les moyens pendant que nous en avons nous-mêmes d'abord besoin. C'est là que je trouve un peu l'affaire un peu compliquée. Bande Konanga, nous sommes devant nos responsabilités. Ceux qui meurent à l'ouest du pays, ce sont nos frères. Mais tu dois réfléchir de manière plus efficace. Tu dois ok, tu Longoli état de siège, échoué, oui. Tu beti maboko. Mais à la place, c'est au Salani. C'est le débat qui a déchiré. Dommage que, ça qu'ils sont parole, on était 22, lobby, motion, allez, arrêtez le débat. C'est que moi, je suis contre. On ne doit pas être dans une assemblée nationale où on étouffe même le débat. 22 personnes, ce n'est pas de la mer à boire. Pour que tu orientes les stratégies, c'est ce que nous voulons faire. Sur les 22, on accorde à 4 personnes. On n'a pas été très content pour ça. Mais hélas, c'est aussi la pratique démocratique. Mais notre idée est à Owan. Je dois profiter, comme je suis à l'Assemblée nationale, souhaiter joyeux anniversaire à notre collègue Nanga, Ernest Dengo, et qui fête son anniversaire aujourd'hui. Force à toi, chers collègues et amis, les deux amis colonayo. Je pense tant que tu as Kisaka Mbula, tu as réalisé que tu as Kola. Parce que Zana Batu a fait un anniversaire sans comprendre l'essence de l'anniversaire. Anniversaire, tant que tu as Kisawa na yebake, nazo Kola. Nazo Kola. Il faut, au salaire, na niveau ya âge au Zana. Allez, il a totalisé combien d'années? C'est le vieux, le professeur Katanga Mukumati. Il a fêté, je dois récupérer. Mieux vaut tard que jamais. Notre vieux, notre patriarche, les profs, les moins conflictuels. Allez, il est là. Il est là. On doit mettre vidéo. J'aimerais assez que, je pense que Nani, je vais parler le même langage avec la technique pour que le vieux Katanga qui totalise 81 ans d'âge.
C'est les vieux, c'est les doyens, c'est le maître. C'est de ses apprenants, de ses assistants, de ses chefs de travaux. Eh bien, c'est les doyens. Il est là. Voilà. Nde lisolo yango wana bandeko na ngai nazo zonga côté Assemblée nationale. Et que chaque député neti na ngonga oyo tomoni comment l'Assemblée a bougé. Il y a les actions au batoizo mené. Na moni collègue nanga Ados Nombas a déposé déjà 2 interpellations contre le ministre de la Justice sur le dossier Jean-Marc Kaboun à Kaboun. Monsieur a déposé contre le ministre de l'Agriculture. Nous avons déposé contre le vice-premier ministre des Affaires étrangères. Nous espérons que notre bureau bakosunga biso na session oyo ndenge règlement intérieur lobby ndenge président Bosso alobaki chaque mercredi kozala ya contrôle parlementaire baya kami pikoti baya kataba 3 4 5 3 4 5 3 4 5 to tuna kabango mutu peto kobomazati ndenge namoni ya bien nanga Chéribin, je l'ai suivi. Il est aussi député. Il était député comme nous à Kendati Kuna. Je l'ai suivi à Zolo Bakembo. Tous en a posé la distraction. Aïbini Nazolo. En attendant que Nana conclure, Nazo Zonga parce que les Rona Lobaki, Mukoloza ya Bino. Il faut Bino Boloba. Je vais mettre Bakotia ba vidéo na Bino Nenge Botinda Kiango. Soti Bosili ici. Bonga Nazo. Oui, je suis capable à faire action commune pour la République. Oui, je suis capable. Félicitations, mon Apollo Lopango, Ndeko Eliezer Ntambwe. Vraiment, naza na recret makazi pour na ba policier na biso. Ceux qui bazo mener enquête moko ou bien opération moko contre Bakuluna, ils ont toujours ba policier na ba commandant ba souciat ou bazo signaler Bakuluna que lelo opération ekosalema bo longwa na kati na terrain. Bouclage oyo esalemaki na Mombele bakangaki bato ebele me Bakuluna ebele babimaki les jours wango na moi basalaki ba action. Vraiment na question oral na débat oyo lobaki pona ba ministre ya affaires étrangères, c'est tout à fait normal. Bakoki ko intimider biso Congo ekoma kaka eloko moko soki ya bato mayele te. Non, il faut batie biso pe totie pona kotalisa bango ke biso pe tozali parmi bato o bazali. Merci. Bonsoir mon oncle Lupango. Moi c'est Pamedi le étudiant depuis Zipa. J'allais parler juste 2 choses. Et là on a liboso yango masque oyo tobela on nzoto ya médecin nzoto ya monganga et non pona kongola ba mitambola nango tina ba moi banini so ito lataka eloko c'est parce que to yamaka ba tubiyamba yamba sans contrôle sans nini yango to zo maladie biso ba congolais nazo senga na biso to sala motiver vraiment na ko supporter ba action na yo ndenge zo sala malamu et nazo senga na yo okotanga na présidence tout na chef de l'état qui sikoyo projet 145 territoire atabik et bétamité ciment et comité bekolo nga lobaki slogan kaka to ebité za na niveau nini yo oyebisa biso projet 145 territoire za na niveau nini. Bonsoir Eliezer Ntambwe. Je me nomme au nom de Adidi Maokeke. Je vous appelle à partir de Paris. Je voulais juste savoir, ma question est que Eliezer bino vous avez député. Vous êtes des députés, bino vous avez la loi. La loi va loi par rapport à la conjoncture ya mboka ndenge ekende. Mboka est infiltré. Nada ba minute mingité parce que ndenge lobby, mais juste na intervenir par rapport au lobby na ba opinion na biso. Mon opinion est que premièrement la parti tout haut ya est tout consort, tous les partis étendus ya Congo où ils ont ba désordre comme si ba infiltré bazali. Et là, on a aussi un président Tshisekedi. Premièrement, il faut changer. Et puis, le général, je crois que ça ira, bien.
après na osinga na bino les hier tant bokota na parlement bovandela surtout makambo oyo etali makambo ya changer constitution na biso na ba parti oyo nyonso ndeko nani auto olakisa ndeko sangwa lakisaki ba danger tout eza na pays faut changer ba parti wana après bokota na état de siège dans tous les territoires. Honorable Eliezer, moi j'estime que la question que vous abordez, vous aurez pu juste vous entretenir avec le ministre ou le VPM en question, en privé, au lieu d'en faire une question d'interpellation à l'Assemblée nationale, parce que je pense que c'est une question vraiment générale. Ce n'est pas seulement le Congo qui est visé par ces décisions ou ces mesures d'urgence imposées par la Chine. Alors, j'estime que vous avez peut-être ciblé la mauvaise personne ou ça n'aurait pas dû vraiment arriver à une interpellation devant l'Assemblée nationale. Et aussi, je vous inviterai de ne pas citer les noms quand vous faites l'émission, de juste parler de l'interpellation du VPM au lieu de parler de la personne de M. Christophe Lutundula, parce qu'on risque de voir comme si vous aviez une affaire personnelle avec lui. Bonjour. Bonjour, bonjour, capable Eliezer. Moi, c'est la capable Passy. Nalingina loba pona makambo ba relation ya ba pays mususu na mboka na biso. Bona Chine bango nde baza na intérêt bazoya kopie epa na biso tozokende kozwa eloko te epa na bango. Et pourquoi garder cette relation? Moi je pense ata Chine kotalaka ndenge ya kokata kaka na bango to Congo ekoki kosotofinanse sa ba pays mususu nde muze abandaka initiative ya muze ezalaki bien ke bakataki na mokuse tokoki kosotofinanse po mbongo nyonso biso toza nango, toza na baminere, toza na makambo nyonso, toza na bazamba, toza na mai, toza na bagaz, toza na petrole, toza na mungwa, toza na eloko nyonso. Pona Rwanda bango kutu bango bazaka na bitabe na ti bango sikoyo mbongo nyonso bazoya kozepa na biso. Et pourquoi garder cette relation? Au moment où bazo boma ba Congolais, au moment où matanga ba Congolais de makila ya ba Congolais des otanga, ça n'a pas de sens. Et pourquoi garder cette relation? Bonjour capable président Eliezer Tamboué. Bonjour vice-capable président, donc capable John na France. Et là, quand on a gagné le baraboussa, on a mort de terre. Ceux qui ont invité le ministre à se défendre, ceux qui ont quitté Alongwa. Ceux qui ont quitté Alongwa, le ministre des Affaires étrangères. Biso, ils ont la grande puissance. Tous en dengemoko pays, dengemoko. Ceux qui ministre ont quitté Alongwa. Vous êtes incapable. Voilà. Oui, bonjour Ndeko Eliezer. Ezangai Ndeko Nabino John Apamato depuis Cape Town, Afrique du Sud. Effectivement, na lingina réagir moké à propos ya émission Oyo Salaki pour na makambo Italie, ba chinois ndenge baza ko maltraiter biso ba congolais. C'est tout à fait normal makambo za koloba, mais comme batu balingi ko pesa yo raison te yango wana makambo yo lobaka. Alors, ngai, personnellement, je suis tout à fait d'accord na yo de façon que biso pays, il faut tous avoir mesures très sévères et difficiles vis-à-vis à ba chinois na mboka na biso. Parce que oyo toza ko vivre eza anarchie. Biso esika tozali awa na mboka bapaya toza ko respecter ba loi na bango na makambo na bango ndenge baza ko exiger. Mais comment expliquer pas na biso na Congo, c'est comme si mboka wane koma ya bango koma ya mutu nyonso kolinga asala eloko ya lingi na ndenge ya lingi sans ko respecter mibeko ya mboka na biso. Eza ko sala biso pasi. Eza ko sala biso pasi et makambo ya ndenge wana ekoki ko continuer te. Tant que toza na gouvernement o eza responsable, il faut bazo ba disposition na bango pour na baye ba ndenge nini ya ko pallier na situation oyo bandeko na biso baza ko traverser. Merci ezalaki ngai abino John Apamato depuis l'Afrique du Sud. Je suis capable, nous sommes capables et nous le serons capables. Mbote Ndeko Eliezer nga mama Jolie Ndomba naza na Kinshasa. Nalobi boy concernant ba Rwandais bakanga ambassade ya Rwanda
bakanga ambassade ya Rwanda bafungola oyo ya ambassade ya Roumanie mpona ni ambassade ya Roumanie ezalaka na RDCT bafungola ambassade ya Roumanie concernant bachinois bango mpe bapesa bango embargo ya 3 ans bayaka lisusu na RDCT pamba te mabele na biso ekoma ya bango basomba partout wenze ekoma ya bango biso bakolomboka toza lisusu na place ya kotekela te place ya kovanda te nyonso ekomaka ya kotekela bango nalobi lisusu boye ndeko Eliezer yo ozali député national nalingi obimisa loi oyo ezosala de façon que un député national ndenge atushaka $7,000 ou soit n'importe quel mokonzi aza na salaire ya plus de $7,000 balongola un petit rien de façon que babimisa 10% ya mbongo na bango bafutaka bahuissier un huissier soki azotouche mpe $700 ekosala équilibre de façon que afutela mpe bana ne classe afuta mpe ndako ya bato bana oyo baza na niveau ya secondaire humanité gratuité eza kuna te comme ça soki azotouche ata mwa $700 na ye wana ekopermettre amisunga na mwa babesoin mike mike ainsi de suite 10% ya mutu nyonso mokonzi nyonso azotouche plus de $7,000 bapesa yango na bahuissier batravailleur ainsi de suite. Merci beaucoup. Sali kuna ona bumba leso kuna madesu na goma bosali bilanga biso tozaba to maloba te c'est l'action. Je dois saluer la personne ou apesi biso 10 hectares na piqué penaye esunga kabisa. Oui. Nous sommes capables. Oui. Nous sommes capables de nourrir Kinshasa. Dans une année, nous allons nourrir Kinshasa. Joël Mkonkole, avocat au barreau près la cour d'appel du Kassai-Oriental, en Mbuji-Mayi précisément. Nous intervenons comme scientifiques et aussi praticiens lorsqu'il y a des questions d'ordre technique liées à l'interpellation du ministre national. Le processus démocratique qui est tout à fait normal, que nous saluons dans le chef de l'honorable Eliezer Ntambwe, en tant qu'élu du peuple. Il n'accomplit que sa mission. Il ne joue que son rôle comme tel. Parce que dans les répartitions de pouvoir, selon l'article 68 de la Constitution, il est clairement dit que parmi les institutions de la République démocratique du Congo, nous avons le président de la République, le Parlement, le gouvernement et les cours et tribunaux. C'est dans le Parlement que vous trouvez les parlementaires qui sont les députés nationaux. Lorsqu'il y a une situation au sein de la population, nous soumettons la question à leur niveau et ils ne peuvent jamais frapper chez le ministre à une porte comme ça. Non, c'est pour au moins l'interpeller. Devant l'hémicycle pour s'exprimer et éclaircir l'opinion. Raison pour laquelle l'interpellation du ministre national de l'Intérieur est tout à fait normale par rapport à la barrière que les Chinois ont érigée contre nous Congolais. Alors que sur le plan international, il y a ce qu'on appelle la réciprocité des actes dans la collaboration entre États. Et nous pouvons nous réserver le même accueil que nous les réservons, même traitement ici chez nous. Allez à Kolwezi, les Chinois envahissent la RDC partout. Ils exploitent notre pays à un niveau trop élevé. Donc, lorsque vous entrez dans l'article 100 de la Constitution, alinéa 2, cette disposition dit ceci, que le Parlement contrôle le gouvernement. Dans le gouvernement, c'est là où nous trouvons le ministre. Contrôle le gouvernement, les entreprises, ainsi que les établissements et services publics. Vous comprenez les rôles. Ils ont
un rôle trop vaste. Les champs de leur mission est trop vaste pour les députés qu'ils sont. Et c'est normal. Bonjour, Ndeko Eliezer, honorable. En tout cas, Nalandi yo pona makambo ya ba chinois wana vraiment ndengo lobi wana vraiment et ça les mabongo bango pe ba kota pe na mboka na bisote ozomona tokoki kozala toujours lokola banyanga la kata moko boyete bazoko mutu nyonso ayi asaleli ndenge alingeli tout ça akei ba Rwanda pe nini na bango ifo ambassade na bango ifo ekangama lokola boyoka nezate eloko nini ba osala pa na biso. Et puis, il y a biso pe kuna bakanga yango. Yana tina mon côté. En tout cas, je suis d'accord avec toi. Et puis, que Dieu te bénisse et bénisse tout le monde qui participe. Et puis, pour na nini makamba bilanga tout ça, biso nyons toza simana yo. En tout cas, moi, je suis capable. Merci beaucoup. ACR, Action commune pour la République. Oui. Nous sommes capables. Bonjour, bah capable. Oui, je suis capable. Natindi vidéo nanga Ndeko Eliezer pour l'interpellation à ministre. Moi, je pense que biso toza poubelle te mutunyo soroya tamboli liko na biso akei na ye. Lokola bango bazo boya kokota. Bazo boya biso to kote pa na bango. Bisope il faut tout ça les mêmes. Faut bisope to boya à kota. Donc likanisi wana ou bengisi ministre eza bien. Et puis na bakisa pour na makambo ya Bunagana. Ça fait 4 mois bakangi biso mboka. C'est quoi la suite? Bonjour, moi nakolo lopango Eliezer Tamboy. Masolona député. Awa capable Oscar ACR Benelux. Makambo etali dossier il y a interpellation, il y a affaire ministère des Affaires étrangères. Bozana raison, il y a kosenga explication. Ba chino ba restreindre ba droit na biso et pas na biso bazana droit nyonso. Il y a question d'inégalité. Ça ne va pas. Likambo etali fermeture, il y a ambassade, il y a Rwanda na Kinshasa. C'est très important. Ambassade, ambassadeur et joua Carole. Il y a espion na kati ya mboka oyo efandi. Et sengeli kokangango, tant que Bunakana na biso ezali occupé par les Rwandais. C'est très important bakanga ambassade ya Rwanda na Kinshasa. Likambo etali kwa mutu. Natali signature ya bato bazobo mandenge bazo kata ba machette tout ça. Nazo mona kaka neti makambo ezolikana dans les grands Kivu. Et puis to sala na liaison na bato babanda kotambola na Bangombe na province ya Bandundu. Batongo bakende wapi? Et kozala ba wana te ba s'effondre la population. De bazo sala makambo wana. Et sa question. Likambo mususu nazana ngo ezelikambo ya CNSA. Bandeko CNSA zo sala musala ni ntile loyo. Nazo senga inspecteur général des finances akende ko sala enquête dossier oyo ba bidie o bangu bazwaka kuna na CNSA basala kana ngo musala nini soki dossier ako traité ezalité bakanga CNSA bazwa mbongo wana boko kabelata bato mususu bazwaka basalere amike neti ba mama o bazokombola Lumumba wana bazoka kana moi makasi libanda pona kozwa $100 na fin du mois. Tandis que batu ya sensa bazozo bambongo ebele sans que basa na dossier à traiter. Soyons quand même sérieux. Ata toza médiocre tina ndenge nini toko komati na niveau wana te. Batu bazo kambongo bazo sala musala te. Ça ne va pas. Merci beaucoup na soki wana. Au revoir. ACR Benelux. Nous sommes capables. Bonjour papa Eliezer, autrement appelé Ndeko Eliezer, moi na Kolo Lopango. Monsieur Michel Kassongo, depuis la commune de Kimbantek, ici à Kinshasa, précisément à Mokani. Pour la question orale et débat, au côté ici pour
ministre des Affaires étrangères, vraiment, c'est une chose à encourager. Parce que les Chinois, les Indiens, les Libanais, ils se sentent trop à l'aise. Mais pourquoi nous, pour qu'on ait la Chine, ils ont un problème pour qu'on ait bien, mais pour que ça là-bas garder en quarantaine pendant beaucoup de temps. Donc c'est une chose là, vraiment on ne peut pas tolérer. Il faut que tout n'a vraiment là mon ministre des Affaires étrangères a poussé l'argument vrai sérieux. Sinon, il faut que la relation, non? Donc de la même sorte que nous sommes traités là-bas, il faut même pas traiter bon. Donc une fois qu'il y a un Chinois il faut traiter bien traiter tout sinon tu as une relation. Parce que bango ne bazoi au bois kali konda bango ne bazoi le bon biso en Chine to lukani. Bazoi ko yiba biso bloko donc bazoi ko exploiter biso donc ko kosa biso. Oh non. En fait, je vais aussi parler un peu sur la situation et la sécurité ici à Kimbanteki. Donc, la sécurité est les peuples souffrent. Non? Les policiers ont tiré les baoudjana, les innocents, les jeunes. Donc, les si les parents ont fait intervention, les parents donc juste pour que les gens bénéficient de donc il n'arrête pas les colonnes jusqu'au jeune innocent, le jeune sérieux, disons. Donc si vous avez qui bien. Mais si vous avez un faux cop parce que vous avez un été. Mais mon parent Kolanda, puis tout plus de 200 000 francs. Juste pour qu'il va pour rien à l'occasion de rien. Vraiment, il faut que l'obélien puisse interpeller le ministre de l'Intérieur. Il y a des fois pour que le phénomène il faut alors bien si on en est marre. Vraiment, je ne suis pas encore adhéré dans les partis ACR, mais dis-moi, je peux dire je suis capable. Donc, j'ai vraiment envie d'adhérer. Même en ligne, je vais le faire, soit je viendrai moi-même. Vraiment, je suis capable. Voilà. Je crois que Moutouna Moutou a landé comment les Congolais abordent leurs questions. Kassingaï en tant qu'élu, on a un sentiment peut-être intérêt à battre. Parce que quelqu'un parlait sur les réseaux sociaux. Je dois m'arrêter pour autant. Dois-je obéir à Oyo ou bien il faut que côté Moussous. Bamituna Moussous Bandeko Batouni, moi-même je viendrai na répondre. Mais je dois remercier Batounion surtout Bazali pour intervenir. Des fois tu sali ba vidéo, des fois tu ba audio, ainsi de suite. Nous allons le faire. De Moussal. Mais biso to tikalipe kuna na biso Moussal. Dans notre contact avec notre base. Nous avons été na météo kota la bandeko oyo biloko ezikaki. Lokola tozala kité na kei kota là-bas. Pambate, je suis le simple représentant ya Batouan. Il fallait juste que je passe pour le voir. Voilà ça, ce qui a été notre descente.
papa. Voilà. Masandeni, topesa ni mbote te. Wana kanda tonde. Ouais. Bonjour papa. Bonne nuit. Merci. D'abord, dans ce pays mingi, vous allez le seul député ya Lukunga au Eotala biso. Donc banda makambo salema député à Yambo. Oh ya yego comme pas na biso ezali bino. Papa Eliezer Kololo Pango. Papa nangai tozala makambo ebela olobati. Problème na biso au message social. Oyaka liboso na période à part campagne. Oyaka na période ya Covid. Oyaka botala biso na période ya Covid. Au sala onyo so salaka. Franchement, toza toujours reconnaissant envers bino. Tato moni place eziki. Eloko liboso totunaki ndeko Eliezer azawa. Batuno so anoko tunaka ndeko Eliezer azawa. Na minute oyo député ya liboso obiso to vota na Lukunga. Na ba député nyonso Lukunga mutu liboso se présenter place batoza na pasi ezali kaka bino. Yango to sengi na bino boy. Honorable. Tozolo bango ouvertement. Si toyo lelo toza na problème ya munene ya kuluna na ville à Kinshasa. Problème wana l'état azoko ko maîtriser yango te, ça il faut dire la vérité. Po tozo mona yango. Alors biso awa to maîtriser abatu wana. Majorité ya bana o nyonso mingi pe bakuluna mais baye awa. Baye ba prendre musala ba comme utile pour la société. Non seulement ça aussi. Bana wana bazo ko apprendre métier. Omoni ndeko oye na mutuka na ta bloquer yango te, mutu mwa ko simba ngo azate. Yango na sengi na bino. Bolobe na biso comme oza mu lobby. Bolobe na biso. Yami balé parmi bo autorité en mboka, ba enviara place oyo. Tozo mona yango. Contrairement ba rimero nyonso zo circuler que ba pesi quelque chose awa ata mutu mwa pesi quelque chose awa te. Autorité en mboka ayena mbongo awa bien tol, bien ni mutu moko te. Contrairement ba rimero tozo mona wana ba tweet na nini eloko moko te. Nyonso on ezaka lokuta. Comme ozali mo lobele na biso en tout cas makambo nyonso kokene na ndenge elongo bani. Bureau na biso to yambaka bino yango. Il n'y a rien, même pas un dossier moko ezati. Est-ce que bino nyonso bozo kanga mbote? Voilà, merci beaucoup. Batu nyonso bazo monanga je pense. Batu nyonso bazo monanga. Mégaphone. Na matela kuna. Belete. Je pense que na campagne électorale na kotaka awa na yaka na bureau awa. To solo laka na bino. Soki le longa na za député eza po na bino bolingaka kenga nazala nani? Nazala. Député azalaka mwana musala ya bao batinda ye. Député azalaka patron te. Bomona na ena ba policier? Ngai bagarda kanga te. Sécurité na ngai ezabino moko boyete. Alors, tangu bozwaki likama awa. Nga nazalaki te nazaki libanda. Babenyi ngai balobi sangwe kwei awa. Nalobi ok. Nazongaki na Kisasa avant-hier na 1h du matin. Lobi topemi mwa muke tokeba plénière. Lelo même na ngonga oyo baninga bazana na plénière. Menga na lobi na kobandaka kozala na plénière bao batinda ngai bazana likama est-ce que za malamu? Mieux vaut na kende nanu na mona bango. Yango bomoni ngai awa pona ya d'abord ko compatir na bino pona likama oyo bozwaki. Je sais que bino peuple soki bolingi mutu te akozala député te. Ata soki ba fraudaka, oui ezana ba député ba frauda.
awa président lobiaka ke bamoni mutu te mutu na mutu ayebi ndenge ayela na kudepite na ye oyo ayebi ke peuple atinda ye soki peuple azwi likama ekosenga akende akutana na bango boye te yango biso na kati ya aser parti na biso tozoloba pouvoir de l'amour au lieu amour ya pouvoir lokoso ya pouvoir olinyika kozala mokonzi me ozoyoka peuple te eske eza malamu mokonzi ya malamu eza oyo azoyoka peuple na ye mokonzi ya malamu eza oyo soki ayoki peuple aleli akiti yango nga na lobi lelo coûte que coûte il faut nakende nakutana na bandeko ya météo na mona bango pona likama oyo bazwaki alors na yeli discours ya makasi te oyo ndengo zoyoka c'est possible na mboka oyo abalingaka koteka partout bokomona ndenge bovande aba bandi koluka bamitif o place wana basali boyo place wana basali boyo babengani suka suko moni baye awo soki baye te bakotekela baendo pakistanais okomona batie ba magasin awo bayaki déjà voilà donc c'est possible na mboka na biso ezosalema mingi me nga na tuni bango quelle que soit raison bazopesa mbongo ya liboso oyo bozwaka bosalaka nango tozoyokana mutuna ya mibale ata soki bolobi mbongo ezokota ebele eske tozoyoka yango na libumu awo toza na posa ya justification na badiscours te jamais na mona mboka oyo bazoteka bisika nyonso lokola awa epa na biso finalement bato bakorespire te bon soki baye bateki balingi batonga ba immeuble ndenge batongaka monde nyonso oyo bakotia bango wapi est-ce que basi bazweli bato misala mususu quand les gens se débrouillent j'ai toujours rappelé esika ya météo oyo ezwaka valeur makasi tangu mzee ayaka lobi il faut bobana kosomba bakiti kaka awo boye te ngai nalingaka bazongela eloko wana plus de 2 semaines ok toyebi ndenge makambo ezalaka makambo yaka mikolo nyonso mais il ne faut pas bazela que likama mususu ya quelque part balobake mongo tolinga topesa bango eke na Goma mais nga d'abord eloko etindaki ngai moko na ya kotala bino ndenge bozawa na bino nde bakonzi na ngai ata soki na lati veste bino nde mtu bolati singa yango tozoyokana we parce que bino nde mtu botinda nga boye te na yaka na météo awa est-ce que napesaka bino eloko bato mbongo bazalaki awa ti boboyaka bango ti bosalinga confiance na confiance wana je suis redevable vis-à-vis de vous toza bato te yake bavote yo okimi peuple ozozela campagne électorale parce que soki ezalaka na campagne électorale bele bato basi bayaki ebela ozomona mais nasepelaka na bino parce que boliaka bango mbongo bien et puis bowakisaka bango yango wana biso tolobi il faut toteya bato to apprendre bango kosala politique bato batika lokuta politique eza mpona kokosa bato te bozokanga malamu soki olingi kosala politique ezala mwana mosala ya peuple oyoki bagangi okei ata soki oza na eloko te oyoki bango awa eske na ye na bamillion nalobi kake ya muke wana nde swaka na nini alors donc kozanga mongo kokati kozangisa ngana ya kotala bino eza ndenge wana te alors lelo eza mokolo ya discours te nayaki kotala bino nazotikela bino ka mwa muke wana nalobi bamillion nalobi nini voilà
Biso tozo salela pouvoir de l'amour. Boete? Oui. Ok. Yango même tango bomoni to sali parti politique, c'est parce que to moni ba parti ebele ba to bazalo kuta. Yango zo mona mutu. Kaka yende ba votaka. Soki ba ko voter kaka yi. Député musu abimaka te. Soki azu pouvoir yango ekomi kaka. Moi si na ye, bana na ye, ekomi eloko a famille, est-ce que zalaka? Voilà. Merci beaucoup. Il est où? Nazo Luka. Ah, voilà. Muke na kinango yango. Nazo pesa na président. Boete? Ah. Balobaki muke swaka na lisu. Mais ceux qui n'ont pas lobby pe boso melinga nguba. Boka baka na bilote. Na koya awa mbala moko ale to dame na nguba. Après to panzani. Voilà. Na tiki mo muke na maboko a président. C'est ça. Nazos, na lingi mama. Oui. Bonjour maman. Naza na esengo ya koyamba papa aye na kati ya mboka na biso meke. Bisika oyo tomesana koyamba etaka. Mais papa na biso ndenga zana aye kosunga biso na bino bamenise na biso ba mama leo c'est parce que tobebisaki biloko ebele. Papa ba nyonso baleki awa moko akipe biso ba mama leo azate. S'occuper na biso na ba bien matériel na biso nyonso elongo na ba papa o biso tolesa saka awa nazana mukanda na ngai na présento etanke ba mama na biso to lambaka awa o yamba yango na mesa na yo pe na maboko na pesa nga kasi boze la ba memela nga mesa po alobi na yamba ngo na mesa Bon. Ok. Voilà. Maman, nazui liste na bin. Ok? Namoni pe botie numéro. Ok? Bon. Bakobenga bino. Soki umeli babengi bino te. Tozaka ba voisin wati. Tozaka ba nani? Bomani kangana kima bino te. Ah na komani lukunga je vous dis mais merci. Banani wana nazo pesa merci. Bomani. Alors, ce qui est umeli et que omoni babengi te. Ogeka kawa, okomona mama wana. O azo filmer wana. Oyebi. Mais alobi bolinga kotinda bana na bino kuna te. Boye kisiko soni. OK. Merci beaucoup. C'est elle. Vous lui donnez. Merci papa. Ah. Tu voulais Oui, prends, c'est bon. Oui. Bon, Bandeko, Bomoni, geste honorable à Yelibiso. En tout cas, nous avons l'homme sur le salaté. Nous avons remercier na acte Oyo Asali. Pour permettre Bandeko Oyo, Basikisaki Banga, Basikisaki Biloko, Ata Miite, Bazwata Muke, et pour permettre Bangata journal Lelo, Baliana. Alors, merci beaucoup. Nasengi kaka na honorable lo moko. Nasengi na honorable a soulevé qui problème wana. Alande la biso dossier o eza na budget. Ko toyebi alande la biso na dossier wana parce que ministère affaires sociales bazalaki awa na momoyo ngana za bien informé que eza na budget. Binomo boyebi ke biso to kokate ba suivi wana biso to kokate bon merana ko landela biso nemfiske po honorable na minito na zo bino ezana batu mususu azaka mutu donc azotambola azaka mutu azana bana azali bota azana nyonso azana rien donc azaka mutu en tout cas merci beaucoup pour la geste. Merci. Bon na pesi bino merci. Na pesi bino merci mingi.
eke na bandi tokomona na mbala sima. Nazo rappeler une chose. Ngai relation na ngana bino ezalaka ya mbongo te. Même moi geste ya muke wana tosali ezaka pona tozabatu. Tozoloba que nous prenons le pouvoir de l'amour. Yango tozoloba tokokati koyabo epamba te. Même na matanga ba memakata moi kopo moko café. Ezabo ete. Nde yango tosali. Mais na mbala sima. Bo sombela ngangu ba. Allez, merci. Merci beaucoup. Ouais. Merci na bandeko tu ya météo. Merci na équipe nyonso ya Acer o ba accompagnant Kibiso. Merci na batu pour le temps nous accorder. Nous serons toujours au service de ce peuple-là. Voilà pourquoi Bravo X a reconnu ce que nous faisons. Dans cette enveloppe, il y a le nom des ambassadeurs qui dorment de vos mains. Alors, on vous écoute. Le premier ambassadeur, il s'agit de l'honorable Eliezer Taboué. Est-ce que l'honorable Eliezer Taboué dans la salle vous représentez? Ah, voilà, l'honorable Eliezer. Encouragez son représentant ce soir qui vient recevoir ce prix. Vous savez, l'honorable Eliezer Taboué, les journalistes qui représentent cette profession au niveau de l'Assemblée nationale, mais c'est quelqu'un qui fait un travail formidable et que le jeune, beaucoup s'identifient à lui. Demain, de monsieur Kanou, je vais me débarrasser de cela. Vous allez remettre le prix au représentant de l'honorable Eliezer Taboué. Le micro est à vous. Alors. Bonsoir à tous. Au nom de l'honorable Eliezer Taboué, disons merci à Bravo X. Et il dédie ses trophées aux personnes vulnérables. Et il dit ceci: n'attendons pas à avoir des millions pour aider ton frère. Même les peu que nous avons, nous pouvons faire quelque chose. C'est-à-dire, c'est juste question d'avoir un cœur sensible et d'amour pour son frère, pour sa sœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il vous plaît, pour ceux qui le savent, c'est l'un de génies de la... J'ai été présenté comme je n'étais pas là. Les cordons, Papi Kitenye. Je pense qu'il tient à entrer ici pour me remettre officiellement parce qu'il a reçu à notre nom les trophées qui vient nous remettre officiellement les trophées Luremi. Donc, ce qui est technique à Kolobana, sur langage moko, atali si biso nenga zwaki na nenge pas au pesangai. Ba pesa qui était pour na bomba. Baloba ki na ye a commissaire biso. Eh bien voilà. Il est là. Allez, bienvenue monsieur. Merci beaucoup. Voilà. On nous applaudit. Merci. Bravo X, les trophées du vaillant africain, prix ambassadeur. Voilà, décerné à M. Eliezer Taboué pour sa bravoure et son impact positif dans la société congolaise. D'un côté, le président Agiri, professeur émérite Jean Kamba Ibouati, et puis initiateur Farouk Maumbala. Voilà. Merci beaucoup, cher Cordon, de m'avoir valablement représenté avec tout le monde. Bande Konyos. Bande Konangai, Nazwaka Bravo X, il y a quelques années. Lelo, Baye Baba Kissi Moussous. Et chaque fois que nous recevons, celui qui m'a représenté a dit que tu dédié trophée Oyo n'a pas personne vulnérable et news. Et ce que nous faisons, on ne le fait pas pour chercher la gloire. Non. Comme ça, tout en Moussamboka. Voilà notre souhait.
Et chaque fois qu'on nous reconnaît, bazo tindika biso to sala lisusu. Ya mwana lobaka na batu, tika kovandela kosombaka sondage. Les capés na télévision, bâtir la micro ouvert. Bandeko, tranche ya jambo, mbote hein. Nous avons négocié avec les députés au Bandogolega. Micro ouvert. C'est ça l'avantage. Oye penza, bao bazana plateau, bazo tuna mituna kaka mi balemi sato batiki. Comme ça, batunyo so bakoye ba comment population zali kokanis. Au Kofi Alobaka, si tout le monde savait ce que tout le monde disait de tout le monde, personne ne parlera à personne. Donc, on tient micro ouvert. On tient, oye au vandikak. Papa, yon appelle. Babandi wan. Bazo tunayo, comme ça on va savoir. Nazo suki sa apon alelo bande konangai. Parce que ngongana bino eza aussi précieux. Je dois vous dire sincèrement merci. Na bande konyo so bakolanda biso. C'est tout bao baza déterminé. Mais je vous rappelle, lobby tozan échange patriotique. Na Kabinda 102. Bo ya koyoka parti ya ba capable ndenge biso to débataka. Eza mutu moko kaka olobi teke okeite. Olobi wa bandi ko tuna yo mituna. Obimi ba lobi te boyete. Il faut kozonga na nzela. Le pays a besoin de votre contribution. Encore une fois de plus. Nandeko yo akabeli biso 10 hectares ya bilanga. Azuna mutuka ya piqué patie biso alobi makasi na carburant na bino. Tokolie sabi. Omoni bino bokolia. Totika kovanda ka totika liwana tozo zela PNID aya tozo zela programme alimentaire mondial. Baya kokabela ka bato. Tozana mabele tozana mai tozana nyoso. Tokata bilanga. Le parti politique oye bandita. To bandina hymne na biso. Bande konanga betelanga nanu. Betelanga na moi plan wan. Bayo kana. Action commune pour la République. Faisons la politique autrement au Congo. Le pouvoir de l'amour, non l'amour du pouvoir. Oui, nous sommes capables, oui, nous sommes unis, oui, nous sommes en nation. Oui, nous sommes capables, oui, nous sommes unis, oui, nous sommes en nation. Au parti, pardon. Et en dehors de ça, échange patriotique, na Kabinda 102, na Lobaka, le siège à parti le plus fréquenté de la capitale, de la République. Les gens na Kabinda 102, talaka lupama, tozaka na place à boy. To foute là. En attendant que, pour l'autre qui va kabeli pe biso lupama, ya kocha siège, sko ya munene. Yo ba kabela yo kaka, oui. Toujours déjà 10 hectares. Va promettre 40 hectares. Nous sommes toujours au côté il y a Congo central là. Yo tika la ozo nimba, j'ai dit comme ça incapable na lui capable. Yo tangu yo ozo nimba wana biso toujours ke. Parce que nous sommes les capables. Bilanga wana kaka ndeng parti oyo bandi na bilanga. Ya biso musala toko bana kopesa bato musala na bilanga. On a commencé à créer de l'emploi. Parce que la bilanga wana bato ba osala. Omoni yo okolia. Tokutai. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire.